Mikono, presse en ligne. Mikono, presse en ligne. Talaga boye. Ma. Nana joki. Mikono, presse en ligne. Mikono, presse en ligne. Bana bazawapi? Bana bazawapi? Okay. Mafuta hapa kayako. Okay, then that one. Okay, then that. Mikono, presse en ligne. Seta mulolo. Mulolo.
chaîne, hein? Ok, nous allons voir la vidéo. Maman, habite dans sa barre. Mama. Oh, ba koko na yo. Mama ko fatigué. Ko ba silinga. Nani, kuna kula rafiki sana mama. Kula nani zala kufunga mama. Kula ni bali. Benye. Ale, kota bila la kati. Para moko. Tala ka boye. Ma. Nana zaki. Ofanga. Eza bino. Nana zi. Oh. Ma. Azi. Nana zi. Italie, aïe.
yango pe esalami atindi bakambi na ye ya fondation na ye ete baya komona bino baye pe maboko pamba te bamemeli bino fufu loso makayabu mafuta ya liboso tozosenga bino bolimbisi tosengi bondimi yango tosengi bolimbisi po ya mwa retard tosali mwa bambuteyage ezalaki yango tosali mwa retard alors toyawa mama Marte Kasalo Tshisekedi boyebi ye bokomona ye mikolo ekoya fale toya na bafoto na ye me bokomona ye mama Marte alobi il faut lelo na fete Noël bonane na bana oyo ya ngai ya kankokolo ozoyoka nalobi bokende kuna bopesa bango bonne fête bomelemela bango bambote na ngai bomemela bango mwa biloko muke oyo tokokabola dans quelques instants yango wana toyawa to mama Marte asali makambo wana na kati ya lingomba babengi afepro nde aye kotala bino lelo boyoki yango kombo yango nini o afepro voilà soki boyoki afepro bokanisi mbala moko mama Marte boyoki mama Marte bokanisi mbala moko afepro alors nakozwa ta mingi te parce que tosi tosali retard nakozwa ta mingi te tobanda deja kokabola makambo toyelaki nango alors naye ngai moko te bomonaki bapapa bamama bazalaki awa ava na bino nalakisa bino moko na moko nde totamboli toza na bakambi ya association bokokotelema ubie kopesa mbote to fete ensemble to fana ensemble eloko tokosenga osala abengi numero ya jeton na yo oye awa balakisi yo eloko nini okosala toyokani olakisa nanu bajeton ok c'est bon osala Jeton numéro 1 et 2 soso bazwa karton mobile ikoyo makayaba bana bazawapi bana bazawapi okay mafuta na makayaba okay ndakwa okay
Voilà. esengo eza makasi komona mama Marthe kokaniselanga bana bitike lokola oyo papa na nzambe na lola pambola ya pambola mwana ya libumu na ye Faci Beton bizu bizu mama Marthe. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je rectifie, nous ne sommes pas une fondation, c'est une ONG tout court, qui s'appelle AFEPRO, qui a été fondée il y a belle lurette. Donc, ça ne date pas d'hier. L'association date il y a, je peux dire, déjà plus de 20 ans. Ok. Dernièrement, face aux conflits qui deviennent récurrents dans notre pays, dernièrement, je pense que vous aviez tous suivi, nous avions lancé le fonds Tongisa Kimia, qui était destiné justement à de telles actions, c'est-à-dire venir au secours, venir en aide aux personnes qui deviennent nécessiteuses à cause de la guerre, donc des victimes collatérales des conflits armés. C'est pour cela que nous avons pensé au camp en premier lieu, parce que dans le camp, c'est le lieu privilégié où il y a les militaires et justement on a posé des questions, on a mené des enquêtes, il y a pas mal qui sont partis au conflit. C'est ainsi que nous sommes dit, pour la fin de l'année, nous commençons par là. On a mené des enquêtes, il y a pas mal de familles démunies, il y a beaucoup d'orphelins qui sont recueillis par des tantes, des sœurs, des cousines, qui eux aussi ont des difficultés. Et la somme de tout ça fait que la famille devient encore plus nécessiteuse. Il y a des soldats qui sont des handicapés de guerre, des blessés de guerre. Il y a d'autres qui sont restés là dans la guerre, c'est-à-dire qui sont morts. Alors, nous sommes venus au secours des familles qui sont restées ici. Voilà notre motivation. ONG AFEPRO, ONG ya Mama Marthe Kasalo Tshisekedi, oyo esali déjà mibu ebele. Lelo toyawa toyekotala bana ya kan oyo na bapapa na bamama oyo baza na mwa badifficulté. Bino moko boyebi ke mboka na biso tokomi toza agressé et mingi bandeko na biso ya mibali bamilitaire batinda bango kuna na front e nsima na bango bana batikali bafamille etikali yango tolobi lokola fete eza ya bato nyonso toya kopesa bango mpe mwa chaleur na mwa biloko moko ya mike mais eza programme tosali plan tosali ebandi lelo mais ekosila lelo te donc toyaki mpona kotala bana wana kopesa bango maloba ya espoir, maloba ya bolingo, maloba ya congolais. tosengeli nde na pesi biso nzambe apambola azoliseli antuka na pamboli ye mingi nzambe akakiseli ye mikolo ya bomoi atika biso te mbalombala afetaka na biso elongo boye tala baorphelin oyo baza ebele boye me akanisi mpo afete na biso yango na remercie mingi makasi. Merci, merci. Maman Olité. Maman Denise Nakeo. Maman Denise Pété, Maman Marthe. Zéla. Wade lo. Bango balia batonda, totondeli e botondi. Babola na ndako. Si baboya. na geste mama sali mpona baorphelin nzambe awumisa ye abatela ye awumela seko na seko alemba bana bitike te nzambe apambola ye mpona bibwele nasepeli makasi eza esengo makasi o bazwaki te baliste komona mabe te ya bino ezoyo Au pire, on va bien.